kokyo tongo petani bolingo nanga nzamba pesi ngayo tango zalaki te ndako ezalaki monene o mwinde kopela pe biloko na kati o kasi folo ezangaki na ndako mwite malasio ya bolingo nde yo bolingo na ngai yaka I love you, ando je t'aime chérie. ngayo mbamba nalisuke kitoko na yo ote ya banazarienne kasi nakosenga ye kitoko ya motema mosala nzambe apesanga etumbelo yango nde kayu nanga kopebiselanga te oza eyano ya mabondeli nanga ye timbeyo ando obandi mobembo yo inasuka ya mokilo na mboka kombo bolingo na vivre pa mystère nango singa bondembeka tai ememanga na pepo na yo olakaki omokisi ye honorenga na miswa libota niata partout kasisi yo na koniata te fandelo nzambe otomeka te kosimba libala lukentere na ye bulebetaka mpe sukaka tango suki ondeli pamboli ozongisi affection oyo mama pesaki nga basese koma mosika pablitoki yo nde napona mokuwa na ngai ye kitoko kozenga bote naturele mama botaki yo mokolo nzamba desidaki kosala babele créature iveresili molenge mosika mabele pesi bololo tangwalo ye mbobe kokie perfino tapeto dosimato tuse baba Seigneur Jésus, bénissez Maria, toi qui descendis pour mon
lelo nazwi ndingisa ya kofongola yango okomisa s'interdit mpona basusu ngolu epesa melinga nazwa bomengo ya bomoto na yo nalingi yo na mozinga lokola yo oh mama il est mis ebandaki boye na elanga nedeni te mama papa na yango soki ozwi nzambe apamboli yo oyeba kobatela libala eza lipamboli amen libala lipamboli na nzambe omoninga tobatelaka libala omoninga moninga lipamboli na nzambe mama papa libala omoninga libala lipamboli na nzambe libanda nelanga nedenye batelaka libala omoninga tosanganya wa na circonstance ya libala oyo eza institution na nzambe. Voilà pourquoi tolingaki ne bandela makambo nyonso totia nzambe au centre parce que nyonso ebandi na nzambe esukaka malamu amen. Alors ce toki kotelema ata na 1 minute au botela. Merci beaucoup. Nous prions.
Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom ce soir. Nous reconnaissons que tu es Dieu, nous établissons ton règne dans cette maison. Nous voulons que tu sois le maître de cette cérémonie dès le commencement jusqu'à la fin. La Bible dit que tout ce que nous faisons, que nous le fassions pour ta gloire. Seigneur, reçois la gloire dans ce que nous allons faire aujourd'hui. Que la paix de l'Esprit de Dieu soit avec nous et que ta joie soit notre partage aujourd'hui. Nous déclarons le succès dans tout ce que nous allons faire ce soir au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Bon, il y a plusieurs de nos familles quoi. Donc, il y a plusieurs de nos amours qui sont à côté de maman quoi. Et donc, il y a mis balai, grave à Londres, comme dans la Jeff Maya, donc Wanza Maya quoi. Donc, il y a mis balai Bernard et Kofo Maya. Il y a mis ça. Donc, à Bouti France qu'on a l'île. Donc, Boniface Mango, avec qui est en Belgique, il y a en Belgique quoi. Oui. Na Brel le compte, oui Brel le compte. Donc il y a mis donc Paul, Maya, avec qui Paul, il y a venu na Birmingham quoi. Ok. Il y a mis tant donc il y a moi aussi, maman Claudie, Maya. Prosper Maya. Prosper. Donc je vois qu'elle est gâtée, Bingangola. Donc voilà. Amen. Mon ami Feli Fofé, to fandi na FOC na Watam Cross, donc naza noko ya Toma. Donc naza noko na. Alors naza ça fait plus de 18 ans. Mboka pona ba makambo nyonso boyebi wana. Bon oyo docteur Gilles il y a ça à Londres, Aza Moninga à famille, donc Aza vraiment famille. Il y a ça à Londres. Michel, frère Michel, il est présent à Outi Suède. Outi Suède. Outi Musika. Oyo, Maman Tatiana, c'est le nom de ma fille aînée. Tatiana. From Cambridge. From Cambridge. From Cambridge? Yes. You were in Cambridge? I'm a student in Cambridge. Okay, like Cambridge and you were. All right. He's his son. Your son? Yeah. Okay. We talk later. All right. Oh, Maman Pasteur Bibiche. Okay. Maman Bibiche. Moi, c'est Pasteur Félix. Azalaki abimi na bana bana bazaki pe kutia mwana biso donc bafandi na field cameraman na biso auti Suède mbo yeyo donc ye azokoba kaka ndeko na biso pe bomoko ya mboka Patrick aza mopanzi sango aza na site na ye bomoko ya mboka lemaka moyo osila déjà bazolanda c'est en direct bokolanda yango mpe akotindela bino aza mpenza mopanzi sango minene aza na site minene na Suède kuna oyo Titi Titi leki na biso mpe ye mpe auti Suède. Titi aza fiancé à Tatiana. Bon, c'est bon, Thomas Peignet, l'homme du jour. Azali qui me passe un ami. C'est spirituel puisque nous sommes engagés dans un beau camp. C'est des amis plus spirituels. On a besoin d'être conseiller spirituel. Voilà. J'espère que tu vas ici. Malgré la saison courte, il y a 2 fois. Donc, on voit que c'est bien et il y a des singles.
nani tukutani susu ngomba de misato sababu tukina mu zindo et comme nini we nango tu merci mille. Merci beaucoup, Papa Jeff. Avant de présenter nos excuses, vraiment non sincère excuses, puisque c'était prévu pour 15h50. On s'était organisé pour commander, mais les imprévus. Mais au compte, on n'a pas de détails. Non. En tout cas, veuillez recevoir au nom de la famille toutes nos excuses. Alors, après mes excuses, on a remercié la famille au travers de Papa Jeff pour l'accueil. Comme vous venez de dire, c'est la 3e fois que nous avons. Naza Boloba, au nom de la famille Yedi, ce qui les met à Awa, puisque Banami Balé, dans le niveau de Suède, c'est pourquoi Etindi Bissot et des familles, dorénavant, et pour ma famille, en bref, dès que tu n'as eu Bino Mokana, moi, dans la Bissot, Thomas Beignet, akutana ina mwana Claudine et Lelo, comme on avait écrit dans la lettre, Tolobaki, tout y a quota officiel la famille Maya. Toujours dans la lettre, Tolobaki qui a besoin de la liste et la dot. Alors c'est pourquoi, compte tenu de la occupation, nous voudrions faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire présentation officielle et puis dot Banamo. C'est pour cette raison que nous sommes prêts, toujours qui liste la nuit, nous sommes prêts. Nous sommes là pour les autres aussi, ça m'a comme nous sommes toujours. Moi, c'est Nabi Soto qui n'est pas. Merci. Ok, les amis, c'est bon. Est-ce que tu benga mukolo et nzoto aya ya kupigania ce qui est solo bien fait. Merci. British Airways. Non. Le transport. Il faut tout dans les ans combien? Et là, 50. C'est peu. Tout dans rien de recommandé. Comment on va t'aider?
ndani pasi to okende. Wewa. Ai makakiti mama. Ozoka mankaki, ozoka kwa mankaki na kiti kitoko bongo. Ndiye baka mankaki wana bakita yonga mankaki wana bakita ka okiti na bandundo sisi okoti kote equateur. Obaluki. Yozo nsambongo. Zela akoma ikuna ndenge. Akoma ikuna. Na esamboka na bango akendaki bakuanji na ye. Afa ko bala fa so ngambo. Na bia bela biso beba oteke za transporter na mankaki ti. To pesa mwasi na biso Valère. Papa, yo na lingio papa moi te ko tikala. Yo pa tikala. Bakisa papa kote wana so la vie. Toza na private jet na biso. I love it. Et okende ozoe meto bakisa lisusu. Kando. Mais private jet na biso na pilote na biso. To ko futa hier okende ozoe. Aza côté ni private aza côté. Papa, oyebi siko itinéraire là. Voilà makaki. Acha na GPS ebima. Acha na GPS ebima. Chana GPS Makisa. Je pense que c'est. Elle est les asicates. Tu vas jouer comme ça. Bon, je vais belé les lois. Bon, papa, oui, Zambo. Il manque à Ticheza, ouais. Il manque à Ticheza. Papa, Nangue, ça va bien, il manque à Ticheza. Papa, ça m'a dit que Mboka na musika. Yo mdo ke zoye te, yo sko tike no comme. Bon, na ke zoye tike na ngaba soto tie na ba mbongo. Et puis ko zoye mi ba. Pona ko ke na ba mate mais pona mbongo normal les a 5000. Yeah. 5000 francs ce qui Congolais. C'est comme la 70. Mobini. Bon, moi, si vous avez 70, vous Il y a qui na 70. You can make a test. Il y a des chicken en Bobani. Il y a Belgique. Pardon. C'est beaucoup na biso tata mwasi mukolo famille abali to sepeli makasi to sepeli na pasta tongimi ye ba petio ba sepeli kaka ba petio baze belé par là viens ils sont là baza beaucoup hein regardez il faut parler hein bon bana ba il faut parler tantine abali alongoli biso sol to sepeli makasi alongoli biso sol tanti na bade bele abali to sepeli makasi to yambi pasta na famille na biso elengi to sepeli na pasta to yambi pasta peñel. Grattis! Önskar dig all lycka i livet och jag är jätteglad att du hittat någon äntligen. Du inte ska vara ensam. Du ska leva lyckligt resten av ditt liv. Gud välsigne er. Och vi är min mammas ceremoni och vi är jätteglada för hennes skull och för vår familjs skull och jag önskar henne och honom all lycka i framtiden och det här mamma vi snackar om så du måste ta hand om henne bra alltså. För annars, yeah, you know. You know like that. So yes, ja. Men så länge mamma är lycklig så är vi alla lyckliga. Så Gud välsignar er som Gud välsignar oss och sen hoppas jag att ni lever. Amen. Nanyangwa lobi na yo yo kolonga te ye nanyo papa na ye nanyo Nanyangwa lobi na yo yo kobota te ye nanyo papa na ye nanyo mwana mama ye
Nazelaka mwana bilaka nzela te o. Yo nanyo papa na yo nanyo. Mama Nicole Mwanza Simba Selikia. Tika batwa mokili baloba. Oba mesala na bango koloba. Tika baloba nesika na Nzambe. Kasi mokolo moko punda ya balame ya koloba. Come down now. Avec moi, les bonheurs de vie, quand les oiseaux chanteront la douce mélodie et les anges du ciel y danseront. Salaki, atundaki, abongaki, oyaye.
Thank you. Bon, en tout cas, merci Mingi Bisso. Naloba déjà, moi si Nabiso, puisque tous après. Bon, merci beaucoup. Alors, comme j'avais dit ici, on va faire d'une pierre deux coups. On va remettre d'abord Prédot. Après, sa liste, il y a Biloro Toyagi, on a Dot. elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai nauta na ngai na pasi sambalola elekeli mokili bakomi koloba o ngai nasimbi kisi moto lokola ngai naluka ye na bangomba ye sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili. Donc 200 livres. 200 livres, point de francs. Ok, monsieur Sophie. Monsieur Sénateur. Ok. Où est le Oh, ils ont ok, ça va. Juste madame au point. C'est ça. Ça va. Ça va. Alors, toujours une réponse à la famille. Toujours la liste awa. Oui. Liste Oyo. Oui. Alors, avant cette liste, il y a. Enfin, la souka liste, il y a une dot. Donc, avant Tobi Samiloko, on a coupé ça d'abord dot. Oui, dot il y a la souka. Donc, Tobi Samiloko. Alors. naluka ye na bangomba ye sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nakanga ye na kisi mwasi lokola nga na mikaba na losambo sambalola aimpose kaka ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nayibi mbongwa leta moto lokola ngai nauta na nga na village nzambalola aeleve kaka ngai nabimi molongi elekeli nga moko kombo na ngai ekomami na lola moto lokola ngai nasala masumu ebele nekulusu akofeli kaka ngai ngai nayaki na mawa nazongi na esengo asali ya mingi. Selon liste famille à Tindaki, des costumes, oui. Docteur. Des costumes. Des costumes, là, des chemises. Je crois que nous, c'est appelé deux costumes. Mon pas bleu, mon pas noir. Et deux chemises. Nous avons deux très belles chemises pour aller avec le reste. Voilà, et nous donnons et après,
Je vais faire ça. Non, fais ça. Ouais. Voilà, le pagne super wax. Le pagne super wax. Des chaussures. Beaucoup de ça, Ce qui te précise, et comme la charge n'a plus non. Ce qui est à partir de Hawaï, tu as vu ce soulever. Te précise. Voilà. Deux pagnes, deux chaussures. Deux chaussures. On va faire mon coin amoureux. Faire mon coin amoureux. Hein, ça pas toi qui toque, papa. Loco. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. On donne de la valeur à notre épouse. Voilà, deux paires de chaussures. Les chemises aussi. Point casserole, assiette, cuillère, fourchette, naba. Alors, d'un expliqué, on était trop dépassé dans la course, tout ça. On n'a pas pu acheter en espèces. Alors, donner en nature. Donc, 100 livres. Et puis 20 cartons, il y a bière, Stella, Guinness, Foster. Oui, ça va, oui. C'est exactement. C'est ça. Et ma boisson. Oui. Ma boisson sucrée. Je sais que ça me ginger de tobacco ici, là. Trois cartons. Oui, donc c'est quel numéro? C'est le numéro 5. Chaussures de femme. Chaussures de femme, deux paires de chaussures de femme. Mon frère, merci. Social, merci. Donc on a ma boisson sucrée, banine, tout ça, c'est déjà arrivé. Bon, toi, trois cartons, il y a 20, rouge, blanc, rose. Alors, ma carton, tu as ma carton, tu es mère, non, tu sommes beaucoup plus. Merci. 5 bouteilles de whisky Jack Daniels. Pas n'importe quel whisky. Hein? Merci. Voilà. Original. Une couverture. Voilà, merci. Et puis, Dots. Dots, c'est un dengue tosolo là pour la famille. Mes livres. Comme nous savons tous, Mbongo ya Libala ici là. Donc ça ce n'est que le début. Oui. Et puis, Papa Jeff Sorry, on va faire une pierre de foot. Il y a près d'autres. Ma bec, c'est un whisky.
Merci. Ok, même 2 minutes là. J'ai entré dans un bon oui. Je vais t'en dans 200. 300. 500. Ok, merci. La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage. C'était la réserve de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. On y va. Vraiment, mon coup, il pas tout ça, mais quand même, monter un peu, mais beaucoup plus à 1000, donc même pas moitié. Est-ce que ça va vraiment? Ok. Oui, Papa Jeff, nous le visa solo. Moni na lobai qui est bon à ici la répété. Mais quand même montant Moni tokoki Coca-Cola moi si na bisoté aza kutu la valeur ya bambongo c'est tout simplement symbole tout ça. Alors vraiment dans la famille net eza symbole vous allez un peu indulgent puisqu'on ne peut pas mesurer valeur. Tu vois, tu vu donc par plus à 3000 directement, mais quand même mon temps que je l'ai payé au-dessus, faites encore la moitié, faites encore je crois que mon effort, tout ça est dans le sens que nous sommes au Sénat. On fait un cachet à bien. C'est ta félicité. Je crois que même papa introduit dans le bon mot, il y a du bal ici la télé. On fait 1000 à 3000 à 1000. Normalement, c'est des batanaka. Ah oui, c'est bon ça. Et en plus de cela, je crois que le solo là qui est beau ça avant de Kutana. Toyoka là qui est déjà moi monté avant de Kutana. Mais c'est brillant. Tu vois que bon bac ça. Papa, tout ça, non, je m'en d'accord. Mais vous êtes la caméra. Attends que vous êtes. Vous l'avez fait, vous savez pas. Voilà, c'est ça. Ndenge Papa Jeff qui représente la famille à l'Obadia que ce n'est pas la première fois que Kutana, tout citoyen, tout sololaka, tout échange, tout ça. Alors, au moment de liste pour la belle famille Etinela Ibiso, nous avons fourni des efforts pour tout respecter liste. Je crois même moi, nous sommes allés au-delà pour donner de la valeur à moi, Sinabiso. Alors, il y aura encore des dépenses. Donc, on est devenu une famille. Donc, on va continuer. Mais, cela n'empêche que tout marcher sur la coutume. Non, c'est pour cette raison d'être avant. Alors, vraiment, nous avons respecté ma procédure coutumière
présentation toye na enveloppe prédot ndenge tosali toye na enveloppe et puis dot ndenge montant ezalaki précisé. On a essayé un peu pas directement de négocier avec pour représenter la belle famille, mais on a par personne interposée on a essayé de revoir un peu montant. C'est pourquoi, dans l'entendement d'Abisso, nous avons constaté que nous avons trouvé compromis. Il y a Oyo, néanmoins, on peut toujours fournir un dernier effort quand on a souci pour valoriser moi c'est la biso puisque nous on ne veut pas tout bima to kene na banyongo non évidemment dès comme une famille bon ma famille nyongo ezala raté mais moi ma camoni tout ça mais on sait toujours intervenir d'une manière ou d'une autre. Alors en tout cas n'attendement na biso on s'était convenu na montant oyo to tia qui na enveloppe pour na dot mais tout ça la bonne. Ça quand même moi un effort vraiment pour implorer intelligence nabino intelligence nabino bon dima moi effort autre pour ça là de façon que vous libérez moi si nabiso et tant que c'est pour cette raison en tout cas on va ajouter tous les restes qu'on avait même pour la carburant tozonga ben na tout est nini tozonga peut-être otika mituka awa to atalendi na ba contravention ezaka na cadre de la famille. Alors vraiment na habité na Fukama papa Jeff vraiment les hommes connaissent amen. Oui. Non, il va me donner un couronne en Suède. Vraiment, 100 livres en top off, Ninoana. Vraiment. Ok, merci. et puis pourquoi la peur d'aller les à moi aussi vous allez pour beau frère donc vous avez joué deux rôles en même temps. Voilà, tout ça est double, d'autres n'a pas d'autres. Voilà. Donc, il y a moins de accepter un bon mot de fois dans des mois. Una cruna avete. Capitano avete box, una cruna avete Israele avete. Quindi sono pensato ma solo anglais. Oui, English now. Hey, doctor. Io me mukuru makambo. Donc est-ce que au CPI et puis on dit même que maintenant que biso toza tona CPI. Ça doit toza femme on veut pas pouvoir na bien na du même ba me biso. Oui, masanga bayina ngo. Oui, dans ce volume, c'est Péli. Donc, l'enveloppe, donc, comment tu peux plus ça? Oui, non, 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 avant, oui. On est pour ma camote, ça soit enveloppe pour moi serré avant on voit d'abord que les autorités enveloppe lobby d'aller on va dans soute d'aller soute on a pas mal de choses là en tout cas non c'est moment yango il y a ça solution ça la clair to pas problème dans
boye ma masoni ça te comme boye tu vas sauter que t'as les tout ça te y a di bala leki après quelques temps une semaine un mois on a dit on va la sauter on a on va aucun esprit avec mon bal on tous on va dire tu vois lui ma moi tout que n'est wana dans le tout ça doit pas tout pas de problème tout pas de problème sont ça d'accord que non que oui non la ligne bon faut obéissant on va là to boy que hote na on va le sous on va la sauter non oui ma moi ko mo ba na yo eza gaye mfute oui et puis comme ça na papa na boy papa yo yawa moi yawa juste bien la yote to bien la yote oye mono lima si bo kutani boye bimina musabiso to bo avanti so ne on avanti bo bien sauter le quoi bien biso to konya to bo avanti que lelo o ba après 1-2 jours ali moi ça sauter on a ça copine moi to bo makambo to lien monter so ne wana bosi mandela ko kende bo do to ne lo ka sérieux to bo avanti on est en bas ya wana so là d'accord bébé ça papa d'accord la midi ok. Papa tellement ndeko alobi awa botoza vivre na environnement moko ezali ya biso te donc basi mibali babosani culture na biso babosani mokoko na biso donc mobali akomi kosala makambo on dirait que azali mundele on dirait que abosani ke azali moto ya Afrique moto ya Congo. Et puis moi si akomi kosala makambo on dirait qu'akomi mundele abosani makambo ya Congo makambo ya Afrique. Respect ezali te entre moi si na mobali ezali te na famille na biso ezali ndenge wana te quoi. Biso tozali bato moko toza ko se respecter. Papa na biso azalaki moto moko alakisi biso nzela ya korespecte bato. Alors papa loko ye na famille ndenge ndeko ti koloba baboye donc tolingi makambo bozoba te tolingi makambo bozoba te. Et puis na leki na biso mpe mama na biso Claudine tolingi makambo bozoba te kolanda koka batulia o tala mwasi bo alobaki boye o boye alobaki boye mobali bomona eloko pamba pas de respect o kende ozali kopamba tellement que on peut ça basi moi mbongo ya bana wana donc mobali aso na valise na mboka non toni makambo na te toni ko yoka yango ata mukete quoi tala ba botu musika na ba train donc ezali kosala te ba panne technique na ba train il y a la flyer à lobby quoi. Non, papa pour ce il flyer à lobby. Avec lobby pourquoi panne technique à partir de Bruxelles. Donc compagnie quoi, il y a train il est obligé de loger dans mon hôtel. Donc tout le temps va sacrifier cette salle. Donc faut respect dans mon ban yo. Je veux papa respect dans la carte na moi si na yo. Donc nous le prenons en wana. Bon, on a peu na bakisa na côté la famille mobali na esika bato bazali problème ezangaka te. Bien sûr. Eza na institution oyo satana atakaka neti libala eza te. Donc na kati ya libala na bino na décision bozwi il faut voter à Jésus-Christ liboso. Yesu asunga bino. Toma penye oza musali na Nzambe. Mama oza musali na Nzambe po obali musali na Nzambe. Il faut voter à Nzambe
liboso ya makambo nyonso il faut dialogue ezala okati na bino communication ezala mama Claudine aza mwana te yo mpo oza mwana te bouti baéducation différente siko bozoya kosala foyer na bino il ne faut pas koloba ke nga epa na biso aza kosala nga non siko boye ekomi epa na bino vous devez dialoguer. J'espère que bolingani tel que ndenge bokutanaki. Je ne vais pas entrer dans ma voilà. Bolingani ndenge bokutani et bolingwana et pazana na famille mobimba na ndenge bokutanaki donc bolingo ezala entre nous. C'est vraiment très important. Nous avons l'expérience. Moi, si dans malheureusement, Aza empêché pour des raisons professionnelles. Tout ça, il y a 26 ans. Et ça, 26 ans, il y a bonheur. Il y a les hauts et les bas. Bien sûr. Nous avons soldat, depuis Nambo, nous avons soldat. Mais il y a des fois, tout le monde a la tenue militaire. Moi, si nous avons marqué, nous avons gagné la main, nous avons li. Puisque l'amour tolère, l'amour accepte. Na côté à binoté, yo té à kanga ici le plan spirituel, mais tika quand même na occasion boule, na té. Donc Jésus-Christ, azala akamba voyage au décider de ça là et na profiter pour une belle famille. Papa Thomas Peignet a besoin na papa Jeff na famille restreinte pour quelques 5 minutes seulement ce qui tout ici makamba va tokener na salle. Merci beaucoup. Atandi libata na kembolo kola elamba likolo ya basantue atandi libata na kembolo kola elamba likolo ya basantue talandinga atandi libata na kembolo kola elamba likolo ya basantue nyonso makasi silie akota na se ya lipata awamana e sokita kaka. Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi. Nzelango eleki molai toyoki posa ya maye Yesu basola libanga tomela mai na bomo maboko awana se ya lipata amaleka longa mileloyo ya nanga ye Jésus Yesu bolingo ya po mwana soki komandela mokinyo nakozala kaka mwana Nzambe pepa maboko chante pour ton roi my God. Solomolanga na pasi soki basenginga na bona nakotikala kaka mwana Nzambenga. Merci Seigneur. Donc, je voudrais remercier tout le monde. Silence please. Donc je voudrais remercier tout le monde d'être venu à la cérémonie officielle du mariage de notre sœur Claudine Maya et Guy Peignet Léné. Nous avions organisé la nourriture et puis la boisson.
Et nous allons demander à tout un chacun de se mettre sur la queue pour se servir à manger. Donc, I want to say thank you to everybody who came to assist us to this ceremony. And we have got food and a drink here on the table. And I will ask everybody to queue up to get food. Thank you. Before that, we have to pray and say thank to God. Thank you. Nzambe tata na biso ya bolingo Yehova topesi yo matondi mingi na bomoi opesi biso topesi yo matondi pe na ndenge omemi biso ti awa po ete tosangana na evenema oyo monene oyo bato mibale bazali kosangana na libala po libala ezali eloko ya motuya oyo yo sali po ete mwasi na mobali basangana pe basala libota. Yehova toye awa tosangani Yehova topesi yo matondi mingi na oyo nyonso sali po ete evenema oyo ese eleka malamu. Tozali na bilei, tozali pe na biloko ya komela. Yehova tika ete opambola yango po ete vraiment biso pe tokolia yango, tokomela yango etonga nzoto na biso pe tokoba kosalela yo. Yehova topesi tango yo nyonso etikali na maboko na yo ete makambo nyonso eleka malamu. Topesi yo longonia, topesi yo lokumu et tozongisi matondi na nkombo ya Yesu Masiya mwana na yo. Amen. Yesu alongolanga na pasi soki basenginga na bona nakotikala kaka mwana Nzambenga. Merci Seigneur. Nakotinga mayelo kola Jacobe. Yesalongisanga bitumba oyelekaki na mayele nakosalela ye na bolingonga. Amema mikumba na ngai asali ya mingi namoni nyonso sali. Sans toi je suis fini mwana. Nandimi atikinga te. Nazalaki na pasi Yesu akumolaki lola. Nazalaki biano Yesu ayandolaki ngaye. Nanelaki ya mingi Yesu akanisaki ngaye. Ata ba realite Yesu abwakaki nga te. Yekelekele yo, yekelekele yo yo, yekelekele yo yo, yekelekele yo. Nazalaki na mawa Yesu abondisaki ngayo. Nazalaki makasi Yesu akotelaki ngayo. Natondaki mituna Yesu ayandolaki ngaye. Yekelekele yo, yekelekele yo, yekelekele yo, yekelekele yo. Louez Jésus. Il mérite la louange, c'est Dieu. Il mérite notre louange. Louez, dansez pour lui. Jehovah, Jireh, Elohim.
sagesse. Celui qui est capable de traiter durement son corps est capable de repousser ses limites. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage. C'était la réserve de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. On y va. Bayeba kumbu ya Nzambe na ngai, Nzambe oya ponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Si tu es dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Shilo na ngai. Nzambe oya ponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My God. Kitaka nekeja papa Banjeluba betangonga ngonga hazome mangana jembo ay hatangisa kimakila pona ngai nazomata neti mbongo sala maboko boye ozomata, on y va, monte encore plus haut, plus haut, plus haut. Alongolaka soni ya bomoi na yo, ya bomoi na yo, asalaka na ngunga. Alongolaka soni ya bomoi na yo, soni ya libota na yo, asalaka na ngunga. Iglesia etinda nzembo, ya ya banguna babebi ngambo ngambo bima na kati ya nkunda Ça, au nom de Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo azako sepa
nayoka ngonga Vous mariez, vous dansez un peu, nous allons maintenant danser. Maintenant, pour not tell the American people they should stand up and dance. We should enjoy. Today is an enjoying day. We should dance, we celebrate. Everyone celebrate. It's a happy day. We are very happy. Yeah. But right now, we should let the place to the American people. They should stand up and dance. Music. Matonga kutikatika ngai wakanizanga balingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye komona talola angelu bakita toyemba mpona yo balongolaki nga na liste ntango lipamboli eyaki balukaki bazwaki ntina nga tole reklame kaka ngai ofam na nga na basakrifise akobokisa nango te nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya liputa nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai balekaki nga na makasi balekaki ngai na kitoko te balekaki nga na barelation balekaki ngai na mbongo te mokololo efungwamaki ngolo ekitelaki epa na ngai ayaya nazalaki kaka nelija nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai nauta na ngai na pasi sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o ngai nasilikisi moto lokola ngai naluka ye na bangomba ye sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nakanga ye na kisi mwasi lokola ngai na mikaba na losambo sambalola aepose kaka ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nayibi mbongwa leta moto lokola ngai nauta na nga na village sambalola aeleve kaka ngai nabimi molongi elekeli nga moko kombo na ngai ekomami na lola moto lokola ngai nasala masumu ebele ndekulusi akofeli kaka ngai mawa nazongi nezengo asali ya mingi ninyangwa matonga kuti
kati na ngai mwakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima yele ngona talola banjelu bakita koyemba mpona yo nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi inyamwa malonga kuti kati na ngai moakanisanga nalingi ye mingi napesa ye mingi nasilima ye bongo na talola banjelu bakita koyemba mpona siti oyo tokoloba liso mingi te tosolola deja siti eleki basiti no ozo na monde ye moko digital momoi na Londres aye pai atoma peniel manifestation na maire oyo maire nanga mama nanga aleroche depute kokao oyo biro nanga commandant second le commandant second Simba donc avec ce tout banda gentil na pokadir banaï da oania papa lupa donc monique non moi lupa ngasa wana donc ils ont tara kutaka diamant tara ba mama beti roba ba diamant bibi na nko et uti na nko vraiment na nko na kota côté na nko donc tara côté au maman lupango ye wana tara toujours maman do ba ferragamo donc il tala maman lupango ye wana comme peniel toujours classique neto lo baïga ba classe ye wana donc papa lupango pe to baïga ba pièce bi mo ba mbate tala ba crapaud tala koto ta blouson Valentino tala muzele ba puta on a moto le mec il bloque pour le gars va faire ochicha tala ya moyo donc chikicha ah tusisi masolo ah